Hello everyone, this is GKL. It's always pleasure for me to be among of you guys through the screen and share with you about different subjects. Today I have a very skillful message that I would like to share with you guys, and at the same time to wake my people back home. As I always say in east of my country, in east of Congolese, we have a lot of criminal, a lot of killing, and different troop of people who they show up to attack my country. Some of them they are supported by the foreigners country or our neighbors. I will not measure one by one name, but I will just let you guys know that is all those people. For this video, after just finish you guys, maybe I'll come back for the greeting. I'll spend the time to say in my language ou is Lingala. Salut, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle que vous allez suivre cette émission. Ça c'est JKL, moi-même je suis là en personne. Aujourd'hui, je viens de recevoir des vidéos et des informations qui a été vraiment beaucoup touchant pour moi, et je me suis dit que je ne veux pas rester comme ça. Je devrais passer un message et puis passer aussi ces vidéos là aussi sur ma chaîne pour que les gens sachent et qu'ils puissent se réveiller. Mais comme j'ai toujours dit, c'est un plaisir pour moi de m'asseoir comme ça quand j'ai un sujet. Et si j'ai pas un sujet, je préfère me taire. Aujourd'hui, je viens de recevoir des vidéos qui viennent de mon grand champion, le champion Bulldozer, qui m'a envoyé ces vidéos. On a le grand société de transport qu'on appelle Onatra qui a pris le feu. Alors, je me réfère à des petites analyses et des éclaircissements qui va essayer un peu de, comment dire, qui va essayer de réveiller les gens, qui puissent puiser encore plus des idées sur ça pour que nous arrivons toujours à protéger notre sol qui est le Congo. Mbote mingi bandeko na ngai oya bino JKL Info News yeyo ngai moko le pion Njambe champion Bouddha asila te lelo na vandi awa paske nauti kozwa ba image ntango mosusu na ngonga oyo naosala video oyo bino bozala ntango mosusu boza ya kolala, me ngai nazwi ba image na bino olala boye te. Awa epa na biso toza deja une affaire ya 23 heures, mais na bina passer message ntango bokolamuka bolanda pe bofaire passer message oyo epai ya bato nyonso. Bomoni bazoloba mikolo nyonso awa ke tozali atake banguna baza na kati ube bazali banda. Sikoyo na makambo oyo ya ba zando ezopela moto, ba station sasa ezopela moto, lelo tokomi na Onatra. Nazokata wana na tiela bino ba video wana bomona nanu champion Bulldozer ye moko azali wana azozwa ba video wana live na 2h du matin. Sans oublier na pesi mbote mingi na maître Kumbi, na pesi mbote maître Kumbi Roger, na pesi mbote et puis maître Lutete Zenzu. Yo pe zoba mbote na esiko zali coach JC Lomana pe na pesi mbote na famille mobimba ya ba sportif sans frontières oyo ya biso moko ba congolais. Alors bolanda video wana et puis na kozonga na bakisila bino mwa liloba. Mais avant totala video tika na éclaircir lisusu na bandeko na biso ya ba anglophone na ba francophone pona bayeba eloko nini tozotala. Yeah guys, what I'm trying to say is the same thing I just say with my people here, that we are going to watch the video. You see how the building get fire from up. Think it was around after 2 in the morning that they have that incident. So people complaining that
more than 2 hours. There's not emergency, nobody come and try to stop the fire. But let me put the video, and we're going to continue to make our own analysis, because God gave me the gun. That gun is my word and my brain. So let's watch the video. Oza immeuble ya Onatra epeli moto. Oza immeuble ya Onatra epeli moto. Immeuble ya Onatra epeli moto na 2 heures juste. Eza na moto epeli, ezopela moto, bato baza na kati ya ascenseur bakangami. Ça c'est na 5e niveau. Immeuble on a na 5e niveau. Hey. Immeuble ezozika. C'est grave ça. Hein? Immeuble Onatra. Immeuble Onatra. Immeuble Onatra. Wow. Ezozika. Iye wana na retard. Mama. Bandeko botala ndenge immeuble ezozika. Oh la. Immeuble ezozika. Immeuble ezozika bandeko. Immeuble ezozika. Immeuble ezozika. Immeuble eziki nyonso na Gombe. Immeuble Onatra eziki bandeko. Immeuble Onatra eziki. Moto eleki. Oh la. Oh la. Immeuble Onatra eziki. Ezoziki. Zambe na nga. Zambe. Immeuble Onatra. Ezozika bandeko. Tala ndenge eokuma te sikoyo. Tala. Hello guys, like you can see, we just watched the video. I don't know now this morning how the fire it must be worst, but I'll come back to you guys during the day. If I have any videos to bring to show to you guys, I'll bring it very sad. So thank you guys, all my friends, all my co-workers, all my subscribers, my family who they always protect me and put me in their prayer. I thank you. I will greet my mama, Mami Belle Bimpe Regine Bakala, Mwana Badala Solo, Coco ya Israel Lubula. I greet my sister Dorcas Lubula, Pesio Mbote Bele Siko Valio Nabana. I greet my sister Myriam, la Congolaise, na Pesio Mbote Siko Vali na Sarah Lubula. Mbote na bana nyonso. Alors sikoyo eloko na olingana bakisa eza boye. Tozala na ekenge.
Il y a des choses. Ngaler na moni batine nga vidéo wana, il y a des choses qui est venu directement dans ma tête. Dans lobby. Ou bien, ba cadre ya onatra wana. Bango moko. Ba tie moto pona kobanga ke IGF akoki koya kolandela makambo na bango parce que nayebi ke IGF aza na projet kolandela bakompagnie nyonso wana ya leta. Batie moto batumba ba dossier. Ou bien ezali bato oyo tolandaki na baaudio oyo bapesaki baadrese ya esika bato wana bazali. Ngai mpe nazwaka baaudio wana nazwa temps ya kosalela yango video te parce que namoni déjà bato mosusu bazaki nango. Mais soki ezwa koéchappe bino, faites-moi des commentaires là na kobandela video na osala video mosusu na kotiela bino baaudio wana boyoka esika banguna bazalaki déjà na kati ya mboka na biso. Peuple congolais tolingana, totika bafitilité evanga ntina na koyela bino sujet ya Kabund parce que Kabund faut vous comprendre que tozo vivre na mboka moko toza bandeko na biso misusu bazala na bango nde baassoife ya pouvoir na ba réjouisseur nde bazobenga bango wana bamemi makambo ya wenge na kati ya politique oyo ezali kosokipe na bavie ya peuple congolais. Alors tozala kenge bolandela biloko wana bosala l'effort possible qui et se répéter te. Et puis il faut l'état congolais alandela makambo wana, il faut tomona ba provoquer ya moto wana, tomona ba raison parce que compagnie monene nete on a tra wana neti bokolanda na ba vidéo wana ba biso bazoloba na sese wana ki compagnie monene boye jamais akozala ke aza na ba câble mo boye ya bien te ba câble kangi moto. Alors vidéo na ngai ya lelo na suki wana na opesa mbote mingi na Igo Mazumbu Sesei na pesi mbote esiko ozali Christian Dorpe na pesi mbote Maître Yuyu Satan mbote bele pesi esiko ozali Chubu Mabanga Maître Jean Jiko na pesi mbote bele esiko ozali my family in Saint Lucia I greet Sophia Mama, I greet my father-in-law, and I greet Kenya and all our friends over there. Nauzonga mingi na Congo, na pesi mbote na famille Lubula Mobimba, na pesi mbote na sœur nanga Nicole Kabanga Lubula, na pesi mbote sikozali, na pesi mbote mingi na famille Bakala Mobimba. Famille Bakala Mobimba na pesi bino mbote kobanda na VLM siye moko na pesi mbote bele na pesi mbote bele na oncle nanga Shalako Shalamama papa Lolo na pesi mbote bele siko zali Jean-Louis Bakala Emma Bakala na pesi mama leki na biso grand tier na biso mama leki Katoka mbote bele siko zali. Alors Maclo na bosani ote Maclo esiko ozali kuna pe ezwa pe mbote na yo na Sunshine na mama ade pe na bosani ote lisusu na biso mbote Bibi Ngoi. Alors bandeko na nga bo continuer à partager ma vidéo chaîne oyo eza pona Congo. Je me suis engagé pour travailler, j'ai des projets pour le Congo et j'ai besoin que cette chaîne-ci puisse vraiment amener ces rentabilités pour que nous puissions réaliser ces rêves-là avec vous qui m'avez engagé. Alors, Botebele, Tokutana, la prochaine émission. Nangana Bosana, état-major pour la non-violence. Mobimba bazwa mbote la bango, le fondé Claude mbote et puis soldat castré mbote mwana elaka mbote biso koto na Canada makambo ya go non poste non prénom ezala sute koma kaka non na prénom. Alors tozongo na système
à suivre, bon partager ma vidéo na ngai. JKL Info News et Moyo wana. Ciao.